Allô, bonjour. Quand maman est nito lobake, bana bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bino ngwe bandi préparer pour le mariage ensemble sur maman Elianito. Maman Elianito aeli susu. Na seki pourquoi na seki pour na nesengo bilo boye bikata maman Elianito ani mutesengo na seki pour na nesengo pour na retrouver bino public nanga o manka kinga o bonga pe na manka kibino nenga o sakanate. Lito e commencer nga passe pour na ba téléphone. Nous donc émission pour le mariage. Émission pour le mariage nous toujours émission éducative. Ezala kawana pona ko éduquer bana na biso o bazo banda vie ba ok kota nanda comme mabala. Eza pe ko éduquer en même temps bato baza déjà na kati ya mabala parce que éducation on apprend tous les jours. Même la nature nous éduque. Voilà pourquoi émission pour le mariage ezala kawana pona bino pona ko sepelisa bino bo sepelaka na nga pe na sepelaka na bino pona botaka émission o. Lelo na libino invité au bino bolinga bo sepelaka na ye pas sepelaka na bino pona moni soka na ebise bazo luko azo ya ko répondre so bando linga bino te alinga ki ya te mais vu que azo ya ko répondre na invitation par rapport à ba demande na bino donc na moni ke yepe alinga ka bino toza na sujet mo ko développer lelo titre émission na biso lelo sujet émission zanini ezaki bato babenginga mingi bazolela tozo sola le pona tina makambo tali oyo mibali oyo babengisa basi kuuta na ba Congo na ba Afrique parce que concerné ba Congolais mibali o ba bengisa basi ko buta Kinshasa soki basi ba na poto e komi ngambo e komi problème moi ça comme quoi esclave mais avant na kota na kati ya lisolo na pesa na mbote pa ya invité na nga lelo nazo senga na réalisateur na msala lelo adoyiwe na moni lelo acha bikoti mona mutuna bitu alox soko longo so pa zozanga ba centime so ba alox na yebite avant monsieur sela na moni funa kotie salon parce que ba alox na yewana abraka na caméra na pa invité na nga lelo après to continuer ma solo. Bonjour, Mr. Siatou. Bonjour, Maman Elianito, la patronne. Ah, nalinga andengwana. Voilà. Nazongo pas Ado. Ado il va bête la ngosete. Voilà. Ado, c'est-à-dire donc ba chapeau ana, ba to balata rango, eza ba doc gynéco, et ba chapeau moko nulle part ailleurs. Kalninga za mulali nango. Donc c'est vraiment comme ce côté na katia. Yo ko mona ngota ko takia. Voilà. Oh, natalinga Ado, changer nationalité abi non. Eza ba système, mo bazo ke nango po bateau yo, ba pesa ba 1000 balinga inengwa. Bino bata 500 bozela. Obi ke cheke na sac. Oh ouais, mais ba carte bleue pe le baraté. La société est en caca. Eh bien. La société me faire attention parce que c'est une carte qui dit oui. Ah ouais, mais la société va congolais, on a au Tieboye, au petit nanga carte Melami, voilà 100 euros, le boss a eu combien de jours? Non, on fait plus de ça. Faut la mindele. Ouais. Ça n'a pas été là-bas, tout ça, on a Congo Mikili. Ouais, na pesi ba internaute nyonso ya Congo Mikili, mbote le susu. Merci beaucoup ndenge confiance bo pesanga mo lobelebe abino, mambate sagesse et utaka na Nzambe kosola makambo oyo ya monde entier et utaka na Nzambe. Merci beaucoup ndenge bo sengiso na zonga poto sola lelo, préparons-nous pour le mariage. Pesa pe Yves Kabema mbote po pa pesa ngso na moni na pesa mbote pe pesa mbote na Canada ce kaza Yves Kabema na pesa le mbote atana sachet na tindeli ba memeli kaka na télévision. Bon Yves Kabema vraiment merci pour l'opportunité ndenge ba fosset salobaka opportunité merci beaucoup malinga mi crio bakutulu soko ba senga nini ba pesa ba non ça je te jure ouais c'est un truc sur la tête de ta mère sur la tête de ta mère c'est un truc de ouf je te jure à te de ma mère c'est un truc de ouf ba senga bourgeoisie to pesa bango saki lo so soki nini je comprends même pas je te jure à te de ma mère c'est un truc de ouf. Pour nous comme ça même suka siko makona bing sele aiza ngote non de côté ça quand même photos en bonne humeur oui Maman Eliane c'est pas donné à tout le monde ko pesa batu bonne humeur zali batu bazane sengo donc soki yo ma monsieur bandi seki na bandako eza so maya misote eza maya matoyi maya mbuntu maya zolo donc voilà quoi nakanyi motema kanga motema. OK merci bandeko ba otala biso lelo nde na baki lelo to so na makambo oyo etali mibali ya ba congolais oyo biso mo tozali pour ça to ba infiltrer te na ki ba infiltrer mo so ba koti na mboka machin to ba congolais penza ka so ba biso ka comme na mbui vrai congolais penza yewana. Alors bien le côté. Talinga poani. Non, pour qui comment on boit là on en a. Nari maga trop batu tu mikolo ko ba nga vrai congolais. Ne dit terme mo ko na kini. Usaka na ngana kangisio.
on dirait à la portée de tout le monde quoi. Na maman a doté kani makala. Eh ya leki liboso lupango nako kangisa yo. Donc na yebite ko kangisa on dirait ba sali ba tribunal pona. Ki Congolais to wela ngo potala kaka. Congo. RDC. To wela ki Congolais elenge. RDC pona oyebi ngote. RDC wana tala pena ba immeuble na poto au monde ba RDC nzoka rez-de-chaussée. Monsieur c'est tout. Tozana on a quand même. Oyebi ke na kenda ko sala mariage moko na nini na teto na c'était. Na kenda ko sala mariage mona mboka mo ba bengi Metz. Mariage ke mundele na mutu mwindo. Oyebi ke na sali ba décoration tout. Tant ba invité ba koti. Monsieur le maire ya Metz. Atali musala bi. Oh. Atuni papa wanabi. Papa, comment ça s'appelle? Papa Lusamba na Metz na pesi mbote parce qu'elle a une émission au mingi. Abi tant on a qui na la tenir na professionnel na bimi attends abi oh. Abi offert venir américaine après c'est l'homme ça la mariage à moi na abi non, c'est une femme congolaise. Abi congolaise. Abi qu'est-ce qu'il y a vraiment au Congo? Rien de beau au Congo. Mais c'est les mères. Mais papa n'a pas de bino aza congolaise au tchete mezana benga abenginga na ye. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oh, je suis monsieur le maire, il y a le monsieur Lusamba qui est un grand ami à moi depuis des années. Il m'a parlé de vous, m'a dit que vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolaise. 100% congolaise. Ah bon? Je suis étonné par votre travail. Comment ça? Parce que je dis jamais vu. Ça fait des années. Il y a des gens qui viennent dans cette salle, qui font de la décoration, la nourriture. Je n'ai jamais vu ce genre de travail. Voilà pourquoi je suis étonné. Donc c'est pour te dire que Bisso est congolais. Tozape bata malonga, tozape batu nakati ya batu. Atolo bien de babenga suki rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée RDC. Mais oui bite que moi na so abotami, abimina libumu avant tambola nguluma rapete. Ouais. Bon te. Soto mata beskali obandane mo te pour na silika mabe so mtoba mako na ngata mutolo mabe pour congolais te. Ngape na silika mabe parce que mboka na biso nous avons tout. Tozana mayonnaise, manganèse, babiloko se bana manga. Nous tozana tout. Mais tozo koka ko vivre na ngote. Ozo comprendre. Donc nous avons tout. Mais biloko na biso moko bat bazo somba on faut battre prix. Donc faut congolais tous d'abord unis. Nous devons déjà tout ça le changement na kata ba cerveau na biso. Donc mutu nyonso a na poto lipela ezate we bien lipela et botakate wa tondo le botakate nous avons mabele moko riche tona bo kapi tona ba nyama moko no mboka na biso et sengeli kaka tozala uni et tozala na moni tolongoli ko tonga na jalousie kongola tonga na chinois boyebani te tonga moto boyebani ça se comprend mais kongola zoleka na nzela mona bana basibana c'est mec tala chinois na mukuse neti lipa asali yo nini asali yo lokote sinon on matame asali yo nini do moni to déborder ko tonga na entre biso et sili nango to tonga sikoyo namba toto yebite ti to ko tonga Jésus c'est pas bon yo misa to makongola ko même ça Congo makambo pas seigneur c'est pas bon du tout donc faut to yeba to lingana nano entre nous hein to zana bolingo to sa bolingo akala na kala na Congo c'était quoi? Tout ça la parenthèse pour débat na biso yango te tozana débat nango un vrai Congolais qui se respecte atazana ba pièce na poche mais fa beta nguma ndeba okanga ba pièce contrefaçon ya 120 € nana perdre nakotika te kongola zaki liboso kongola zaki mutu mona kopesa valeur mutu liboso na poto abanda ko yiba na magasin c'était congolais le ba Cameroun ba lega biso kongola ko mako banga eba okanga nge voilà l'étalage mais non faut zonge la caractère na biso wana shake bana baba na poto c'est des congolais mais to zongi sima non maman ko c'est ça ko ningi makama Congo okukuta ngako parce que je suis le vrai congolais nganaza obina bikondonosor c'est mon oncle Stanley nana bato kala bakoko na ngai adoma mi se tenga no sande na continuer mi se benaka continuer mi so parce que vous le inviter mi so ba vana bango tika bango vous voulez parler de Congo mais boyebi Congo ado moi mi se tenga mboka mobimba to changer drapeau combien de fois moi ça m'énerve. Oya koya neti to yebaka te to zonga na 6 étoiles te drapeau na biso to zaki nango bien kitambalo et comme neti chemise neti donc un Congolais pour yeba Congolais na nzela ya moi si faut mona ye soki ba mèche ye fa za ka extra ya ye fa la jaune rouge mauve soki alati et la manifo ba tsaka 200 bateau
so batie bato te akolata yango te faut badesine mo bajournal voilà les Congolais partout. Non mama bopesanga kanda mpona Congo lela lekolelanga te lela masumu na yo comme Jésus alobaka bolela ngai te mais bolela masumu na bino Congolais dans la paix retrouvé. Donc, pour vous dire que Bolingi Makamba Congo, nous allons débattre tout ce qui est nécessaire. Congolais, lingi pas de bêtises zali. On a Congolais, on a sombilong bilambasika. Pas sérieux. Oh, tu as un débat, mon conférence débat pour Namboka. Il y a personne. On a un sala nanga. Mais kende gaga no, jibe na wera, kofi baswani na jibe, musaka bakangi na kichinjora. Tala batu. Uzumu na preso so bango temps. Mais tant on a munguna zoleka mona na beni babomi batu parce que il y a trop de distraction, donc Congolais c'est bien. Congolais lingi makambo ya inutile. Ado s'il vous plaît vous en serviette. Wana sikoyo okomona naki ben saka Congolais loba kolia ko mele ko zala Congolais ko ya. Loba nikaka toko tanga ba livre. Congolais mona ulukilo banzela ngana ko ya na ngate na zana makambo nanga. C'est comme makamba classe. Congolais yagate. Ngoni mama iloko bomi Congo ba titre. Congolais lingi moi je suis licencié. Ah ouais vraiment. Ça avait papier parce que ezaka kolela tokeza kolela ndenge mususu. Yokati ba dinesi balela kana miso. Surtout le la poso nzoto parce que nous sommes de la Congo na mutoki parce que nous sommes des Congolais. Oyo tozomona Congo. Ce que tout le monde soit Congolais, le pays est riche, mais nous ne profitons pas de notre richesse. C'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous donne palpitation dans nous autres. Donc c'est ça. Donc voilà quoi. En tout cas, nous avons bani. Ali bossa na plateau comédien botalara na moyen à résister exact. Bon, ce qu'on a moni to ko tapena na kati ya nini émission. Mono le lisingai. Premier journaliste à l'élire, et tu appelles Lembo parce que les gens ne savent pas quoi. Bolingo, Zoba, Sege, Mogo, Nalobela, Congo. Yo, yebi Congo vraiment. Congo. Tu changes de drapeau combien de fois? Pourquoi? Tu as gagné Mogo, tu as gagné. Mukonzo so ako yamba loyo. Ako fanda boy so baswena mwasini mona lamuki. A changer drapeau comme ya super. On est allé à tralala. Mais c'est quoi tout ce qu'on doit? C'est Tozonga là. Mais non, Congo. Moi ça me fait de rire. Mobutu azaki bongo à l'époque. Baswena maman Bobi tokotala. Mbongo na pesa ko salo boy. Lobi na changer mbongo couleur. On a vu. Biso ce que tu as na mbongo na biso pasi. Mbongo esambwe. To sambwe nango. Omoni Congo. C'est ça Congo. RDC. Ba surprise. Bulali bulamuki mbongo kwei. Oleno mbongo no toza na $1000. O mbongo kwei. Otike na 630. Baso condamné pour la famille. Aye bobo mbongo te ado yiwe wana. Mais non na bougete. Na lali na ngoto lamuki mbongo chité. Est-ce que c'est de ma faute? Aye ba ko bomba mbongo te bana to pesa ye 1000. Mais comme 630 ngeni. O mbongo kwei. Bobo vana bolali bolamuki mape bungi. Toko mela tina bikedi. Tona mikate. Suka le bungi, e bungi ke wapi? Si me bungi, abu vana na poto loko se bunga. E bungi kute ke wapi? N'importe quoi nga. Loba mama ngapo na Congo na sirikaka. J'aime pas batu basusu ba na Congo na talaka. Na bino baibi Congo te. So baibi Congo ba kokolo ba boete. C'est le moment to sangsa maboko. To tombola mboka na biso to tombola ngona ba idée. Yo yaka na idée to sangisi. Sinote à la lire to ke nango. Moi to lali to la moki omona zo mususu bata Venezuela ba ye. Koko allez. Yo bokende Istanbul. Yo ni nango ono papier yango. Bateke la biso Congo. To luto plaçango to tia batol. Ba ko sala ngone ba lingi po bateka. Ba to Congo bene tekami. Wa ba mbongo nanga bobi mananu. Biso to bongsam. Siko na tango wana. Bole la pa nani. Bole la pa nani. Congo tekama déjà. Oh non. En tout cas, Yves Kabemba, namoni lelo zaki émission te one man show. Namoni moi to sana mystère sur tout exacté. Pour na lelo émission lelo to succès encore wana na o mystère sur tout ça lelo botani lelo singa. Donc on a continué émission exacté. Donc dans la balade toujours préparez-nous pour le match tous les vendredis. Donc vendredi prochain, na robé ce sont mystère sur tout aya pour tout ça la émission et fait qui tout ça là. Na kanisi ya manga kibino mingi bo manga kepe mingi vi ke mikolo et préparez-nous pour le match de banda le kate to se retrouver lelo donc bo moi ka ndengeleki. En tout cas na singi excuse moi na continuer émission exacté. Mais toi aussi ça pour na Congo, kotika ba on peut bongote.
Parce que comme vous voulez, ça a été bon. Je continue. Je profite à cette occasion. Maman Eliane, vous savez, Mboka lokola Congo, on a la chance de sillonner la province surtout. Balikasi, Bakolosi. Il y a des frontières au Kangmana Zambie. Les enfants, ils vendent leur pain en anglais. Non, Somalie pas moi, on a combien de katazo talayo parce que ayebi lingala te. Faut tourner how much lipa. Ba bredo combien? How much. Donc oh lipa combien? Bon how much? Bon on bani. Yokati anglais à Congo. Ma congolais so mona yokati congolais na route États-Unis na bombo fifi je salue en passant ma sananga na Caroline du Nord. Obi ki toke poto somba na zo mona na Nigeria pe mena ngamona 40 en anglais. Il y a le Furi 20 na seka donc Furi dotika donc mboka lokola Congo ebongi tozala ili parce que na mona émission monika na Congo na biso na mena anglais sotalio na anglais na Congo yo kanzi na Congo na Congo ba doit forcer anglais pourquoi parce que pozo musala bato lokola bendien ba investir mingi na Congo ba yena avozo musala fo yeba anglais. Alors faut tala bato ne bazo sambo anglais ko na kisasa mutu mona yebite mona 1 2 3 5 6 donc atangona tinzembo 6 yango fo yo ko binane tiki yandi 6 9 10 donc nyoso azo répéter pour akena luka musala po bato wana ba yepo en anglais. Donc je parlais de notre pays, cher beau pays, ezamboka moko kitoko eza bien mais bato nzamba tsana kati ngana mona neta bosana. Un Congolais c'est qui? Azamutu oyo lelo oyo soki mopaya ye na mboka Congolais au lieu à l'accès hospitalité parce que Mobutu atika biso na hospitalité. Manga hospitalité on a soko ye na Congo ba ko tuna mama yemo. À l'époque, c'est un pays hospitalier. Nazo boulenga hospitalier c'est que soko ye atazo bela te faut que ne fasse examen. Mana katsango bongo nzoka hospitalier lelo na Congo mutu tout bozo talana. So utili bando ye meka ko tuna saka sima aweza combien. Atali so avant répondre Congo comment va répondre va saka sima. Donc abandi sou question tout na na saka sima combien. Saka sima za combien. Saka sima donc azo raison pas koso. Ekoza ba ekoki. Yaza na Congo mais ekoza ba $23. Vous comprenez? Donc un Congolais ça lingi a un intérêt et le commission droit de l'œil. Vous teka blues na yo mutazako leka na ye ayoki kaka opesanga combien azui yango o na monaki fo okatelanga moi moke. Donc Congo faut tout bandela à zéro. Ngana na proposer pour na mboka na biso. To ça ndenge ba nyonso ba bonga. To ke na terrain so sa to zongi si ba bien. Nyonso oza na ba 20 mapango 10 camions 3 sociétés to zongi à zéro to kanyi maboko boy. Angelo moko kitandi ko la beta siffler to tiepe na prr to bandi à zéro mentalité fait banda à zéro vous comprenez yo ba salongo kombola liboso lupango na yo nano lelo na kin hata mutu basoena mwasi na sali ki bula aleki na TV en tout cas ba konza mboka fo batela biso jeunesse ndeni akobi mama na lobby azonga ka lelo est-ce que wona tali gouvernement makamususu ndo tozoye bate wapi makama gouvernement na wapi makamo biso monto ko sala to mélanger nyonso to ça pays moko le seul auto priaka tous les dimanches ba église ya plein mais ma bé ici la raté pourquoi faut mituna pourquoi ma bé aussi la té parce que ba yebisa biso façon to sambeleza yango te. La Bible nous dit que si vous voulez prier, entrez dans ta chambre, fermez bien au prier Père Céleste. Wazali kolo akoyokayo. Na boyibo samra lokwa ba pharisien. Ba pharisien ba ko prier nini. Ba yeba tembunda na kwa. Nzambe tukudungudu. Bozo déranger na bato bazana posa ko sambela te, na bato akisi, na banganga, na ba magicien. Bozo soyo ningo sambela te. Ba bendo na makasi te. Bozo mona lelo ona kin ba matière tape. Comme Melissa Batou, kérosène, essence, mazout, pas une monnaie qui est pétrole bombarité, essence bombarité, pas pasteur. Vous avez pour bilo qu'on a sur les mélanges, il était fini dans le salon d'Amzoto. N'a mona nulle part dans la Bible que Jésus azalaki ko aider bat. Le pasteur pour ça il s'en a Congo, fanyata yo pour ba mona chaussure na ye, banyato na mutema. Jésus nyataki mutute. Yesu a dit meilleur sapeur traba robe nae yango ba bomaye Jésus on l'a toujours balin
ba sandal moko ya Jakolombo babilamba na toujours ya kombo po bo kolisi ko bo yebite makamanzame na Jérusalem quartier Jérusalem biso to va na Sinai entre omoni Simone Pierre lopango na yo ateka olandi tout droit boulevard Sinai biso to za na coin donc tozo mona Jésus nga zo bima mama Maria au changer mabaya batu Jésus ba boma yepo na kolata jalousie bandilelo te lelo na zo ba no ba congolais bazo kufa mikolo ba jeune mobulu bazo tia na lola oyebi yango ko yiba biloko batu ko yiba ba portable mobulu ba memi ba dissection musique kuna tala congolais makam na biso to suka na Congo to bima na bizele ba congolais ba ndelo na Congo comment continue na poto oh et c'est comment kutu basi mi bale babundi ana poto babundi bwana ba congolais basi mi bale wana kutu sérieux congolais awa ça mema déjà caractère basi mi bale mutayebana wana kutu sérieux oyo babundaka pona mobali ya mobali comme mobali akufa naye mbala kufa naye oh bo bundela pe mwe no mamiliane mtu aprana ngai yesoloti congolais en tout cas félicitations congolais asuka mutakufa ni bobundilie babundelie ko pona ni bozwa nini na ebite no eza solo lokutate congolais ibi ko inventer makambo yemo mutakufa babundelie mutakufa na ye me bambanda bakuta ni mbale babundi na préfecture ya solo oh tika kotanga kombo te parce kombo ate congolais konga soko saka na okangsa yo donc on dirait bastali tribunal la ngopona surtout tribunal la Congo o saka na ngai pourquoi talinga na zana bafoka na okangsa yo donc na Congo faut tambola kane kotala pe mutu mba imbalete otanga pourquoi allez na okangsa yo ndo makale tondi soko tali makambo bato bakoteli yo kocha apona nini na koleka nanga ya Natalie ka ngabe ila mango vesta ngweleki maboko milai yango na sana makala est-ce que wana likama okangsela ndeko nayo veste maboko leki emene ya latango bokangsa yete batebele ba latango matu Samuel latango mutatalio donc pour vous dire que makam naba juge bazoye batete ko sambisa nini to sapo makambe leki ba futilité ozomona congolais photo zong sa makam na biso na mutu to vanda to saka ba conférence débat échange des idées ninto bongsa moka na biso émission mon attaque anel kande basaki na doyo tala anel kanado bazui débat batie na mesa sans cause la partie pris ozomona cause la partie pris na mutute kongola banga webisa mutu vérité la vérité blesse mais et bomagate et ko arranger pe mutu lo bana mutu ke ozalaka boye ba débat wana yango to ko progresser na congolais ya ko lo bana sima mutu Kongola za makasi pona kotonga Kongola za makasi pona kotonga d'ailleurs 2013 tozu 4 trophées ya songi Congo mtezu yango ya muyibi bisote Cameroun a l'équipe bisoto première fois to landisa ba trophée wana 10 ans ya muyibi mais tozu yango te to forcer mbale zo ya bana mai boyebi kaka ekozwama ya quit Kongola za na goûter Kongola ko ya pa na kosega noko obike boko na vidéo na tika na Guinness pesa ka mon frère donc ala na goûter prévenez que alcool ya pembe zododo eza alcool batiaka na ba produit mususu mais Kongola ko motsango colorant et comme zododo no Kongola créa kama kamna azaka ne pe na goûter donc Congolais aza motomoko fo aztia ba kala ba Afrika o mama bazako bina miziki na biso bazalaki kolanda ndenge to lataka bazalaki ko ndenge to ba docteur bazakuta na Congo ba ke soigner bato na Afrique du Sud nete so yeba kiango mais le hôpital na Congo soko koti na dispensaire ozomona ki na kati ya dispensaire soko tali na gauche ngomba ba faire repasser ba TV ba jean ba blues ponini batu wana bakoka kufuta hôpital te fo yana loko sikoyo yo zano no hôpital ozana biloko ba faire repasser ba ordinateur na kwa hôpital monike moyete donc fo toyeba nani akosala nini Kongolo mona maçon politique zo simba à côté politique omona réparateur il y a ba radio amoni voiture kufi vieni na rédacteur na bongsanwa abonsolo voiture sila azo peso ba vis na maboko mais petit oyo uti na moteur on vient kolana mindelete mais non mais facile peso démarrer est-ce kolana no mindelete mais na 4 boulons na maboko vieux ezana ngotina te mundela tseke ngwa yebi no Kongola ni magaba risque moko tala soni Kongola yokisingai avant-hier bazo benganga na bazui Congolais moko nana kinotsa bombe na pays ya Europe nani Congolais na mia na mpia kapema boyeba noko ezangai
bazwi pe ceinture wana balataka po exploser bayokani kombi asengi cher 1,800,000 na mindela bato bapesi ye okono panzana wapi nakano panzana na Canada mkolonini totie mardi na 14h tout batal Al-Qaïda bazozela islamique avec on a pris un Congolais il te jure à te ma mère il est sympa. En plus, il ne nous a pas coûté cher. 1,200,000, ça va quand même, on a discuté. C'est un jeune, hein. Il a combien? Il a 30 ans. Bon, c'est là. Dimanche, lundi, mardi. C'est comme Al-Qaïda islamique, Moudjahidini, Vandi na Bamboka tout, radio, Kaka, Soki na Montréal, et ko beta, combien ba ko kufi la kuna. Bazo yoka, tu vas pesa kimbongo. 13h45, 13h50. 14h, bah radio le vin en moto po, ce que l'on salami na monde et puis ça tanta flash et de l'autre côté 14h40. Vas-y téléphone, beau pesana, passe-moi le téléphone du monsieur. Vas-y on a, ma baigne. Allô, allô, et c'est monsieur Mambweni. Oui, c'est moi. Oh, mais à 7h, il y a répondre. Faut ça déjà, il y a Kufa. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y aura français. Quand j'ai vu que c'était comme ça que moi je suis venu, j'ai vu, boum, il y avait 2 policiers, j'ai dit, ça c'est pas bon. J'ai retourné, j'ai pris l'autre avion. Maintenant, tu es où? Je suis au Maroc. Ah! Et puis c'est toi qui as pembeni pour y avoir ça dans Maroc. Comment on a fait malingo? Alingi risque. Tu dis là pas sur le cas. Ça la makama mix biso. En tout cas, de mambo ni pas aux ali, ça la tout. Maître Guégué, papi carte limitée, bot lukaya za na Maroc. Haya pa memisi Kongo makambo. Soko ko makambo te, kokota makambo wana te. Obi ko panzana te. Poani Ozimbongo pa bongo ba yoja sombi azana Maroc me forme babona yede na banganda azole kana nganda mandaka na Maroc donc azawana donc yako zongi sombe misi Kongo makambo congolais pona yomoko siko bango ba kotinda vrai batu baboma batu na Gambela to boyi makambo pona yomoko bi baba mama bakufa yako zongi atetika linda mambongo na bilambo sombi yakanga na ko yede yo bokuta na bango ozongisa voilà congolais voilà Congolais comme ça. Aza diacre, akikosa batono, aza pasteur. Ozano na don ya kolongola milima batute au combat spirituel. On a besoin na vimbi na tongo, yo bunda na combat spirituel, sata pena le, ameli yop. Bosagana. Vanda ko, na bomona teli kofia sata, do pasteur na tongo, na me café, na me café, na me yo mosali. Angai basagana. Au Congo, tout le monde a une vie légère. Nos capis, l'ambassade, nous avons des cigarettes. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment, c'est pas tala lelo, tala phénomène côté bateau. Et ça qui kala, molima ba danseuse. So mutabina ka bien, ba danseuse ba sopani. Et sili. Et y ba porte parole. Na tata pona vendre sa bana na yo, faut se porter parole. Mon tata pas fier avant de boy. Porte parole est bon. Tata mina lobi ki banalelo. Anolamba fufa pamba. Oya utana kamunde nae aye azu fufu. Oya utana sardine azu fufu. Oya utana makayabu azu fufu. Oya uzama malewa nae. Père fier azu porte parole. Donc il est pas comme la porte. C'est pas famille. Ma porte parole ba koti. Donc Congolais tant on va gagner longwe. Lelo na tongo na Kinshasa ikoma chaque école na ba 4h 5h du matin oyoka petit mokazo ganga landa to balande landa to azo fongo la voix pour lobia koma talako ba mama na bango pe gelo na zala boy lobile ba kota kunego simba ba kokene mikili bazo sepele na makelele wana vagwane longwe lelo moto soka la moki a monika ka bien micro journalisme tarasko musala nenge sambwe journalisme na moto mususu français oyo foye bango français eza base moto po bon sa vie na yo foza na base classe eza bien ata 5e primaire oye ba koloba il je nous ozomona lelo yo nazomona ngo nyoko linga lelo ngape nazonyoka ma koloba za musala pasi nga nazonyoka ma peso sala ngape pasi ndenge congolais lelo assez éparpillé le Congolais commis en morceaux partout dans le monde pour azoye ba kocha série na vina été donc congolais musala nyo salongo landango kosaka congolais lobana mikolo
oyebi biloko ezotekama magorodo soki na Afghanistan mbongo cash kongola kosala toi kota terrasse po akende te kolo alingi kocreye te fo bacreye le ya landa journalisme ebebi misala nyonso ebebi mais journalisme ebebi mpo na nini bato bakoti yango na brute omoni à l'époque na uso secret moko biso toza bato olobaka mingi te na poto awa na mosala ozosala na banelka na adoyi ngai na bandi mosala na 2000 ke journalisme ntango namoni ke toza na télévision te concept wana na sali sosola donc nazoloba makambo ya monde entier mais ezalaki vendu par ba DVD nazoloba bato ozotinda yango makambo na ba email nazalaki seul namonaki motu te na 2000 moi j'avais déjà prédit des choses oyo ezosalama lelo donc makambo nga na loba na oyo esalami mais nazalaki na pensé te bato bakokotela yango boye ozo comprendre nga nazwaki yango na esprit parce que mosala ya théâtre nakenda ngo classe te eza donza mapesanga na kota inate mais je le fais quand même bien tanengo leli bonso na kota yango classe ya journalisme na sala sosola na sala kango mais bien moni lelo bato bakoti bazofingisa na ba vrai ba journaliste okoko pekisa motu te parce que eza liberté d'expression donc France Otovandi na Paris devise nango ezali fraternité égalité na soki nini liberté donc égalité motu nyonso akokuta magasin ya François Hollande koti égalité donc eloko osombi moninga kokosomba mais tomeka kokanaliser makambo oyo kotia basala Facebook te po bato bafingaka bato kongola transformaka makambo so moto atie photo na ye yo mpe tia ya yo omwana se moto atie commentaire ya mabe afingi moto wana aza na famille moto wana komona soki olingi otia photo te tika moninga atie soki olinga réseau sociaux te tika oyo alingaka yango donc bato mosusu mpe batalaka biso na Facebook ya bakongolais misu bakotela biso mpo batalaka donc bozoba na biso kongolais bokoswa na senge niongo lobi aye na caméra makambo mosusu fo tobongisa yango nano à l'amiable tobosani bokutu kobongisa nano na chambre mpo bima na salon makambo mosusu tona droit ya koyeba yango te eza babétise biloko wana na réseaux sociaux etikalaka bato bayeba tozotia bafoto bitela yo kokufa me moto mosusu akokozwa foto na yo akomi ngai bosambelela nga mpo naza na kindumba ya koloka na bima na mobala ya nanga mais c'est pas toi po basalir yo batie wana mais que déjà donc photo yebaka kosala part des choses congolais tozoyamba ba WhatsApp c'est bien bon eza mindele biso photo yeba makambo nini oyo congolais akokosala na makambo nini congolais akokosala te mais biso tozo embrasser nyonso lelo bato kobala na lelo après 2 ans mona bakabwani mais pourquoi babalanaki pourquoi ta ya fiançailles eza sous molaïté pourquoi parmi ba filles congolaises ya vierge na compté bango batikali combien 19 eza peto to eza na se to ekiti koseka te mameli tolo baka makamna kam na place nango ponini ba mikolo bazoko envier bana mike kala ezaki mona mukolo bakanye na mwana soso otena poso sale nini ba ide wana siko ba yawa osomona ba to wana ekiti makambo ekiti makambe do Congo photo vanda to solola to sala conférence débat ngana ebité émission ya sika to sala to benga un homme de Dieu to benga un homme politicien to benga bato journaliste moko to benga comédien moko soit nga soit moto bokomona to benga musicien moko to donc ba représentant ya peuple congolais ba représentant oh baza ba modèle to vanda to yeba chacun mutu na mutu na musala na ye eloko nini ozobebisa po peuple alandaka na ye peuple alandaka makambo oyebi ke problème oyo ezala ke ata boseloko bon mpo batala yango mpasi bato balingaka ke journaliste oyo bafilmaki à moitié nu bayokaki ado na moto bo babundaki riana basonaki bato alinga bongo mona obengisa bato bongo bato bata biloko bongo te kongola alinga bata biloko malamu te bien non wana kongola kala kongola mpa lembaka yo vai na bana notalaka ba moitié ni eza buzoba kongola kala moi tout ça chez moi ekotaka te ba biloko wana pona yango donc na koma ko tala vomena tala wele sanyo la fringi ba africain ozomona pesa mondial ke yo tala moitié nu ozomona a moitié ni bana bazobeba toza na relève bano batala yango yo kokozala te mwana kotala ngota na portable mwana kotala ngona na PC donc tout ça toyebaka yo zo laksa mo ozobebisa mwana moninga bon bana na yo
tolingaka to bibisa bana baninga. Donc nako senga na Yves Kabemba to sala émission wana dans un bref délai parce que naza muta ba voyage na Angola bazozelanga na Kini bazozelanga fona zonga sur na Maroc dans un programme bien chargé na ba one man show nazo ken Allemagne bande ko ken nazoya. Donc to sala ngo dans un bref délai au moins na ba Rolanda ngo ba ko féliciter parce que biso moko tozo proposer bango buzoba poni makamone le kana comme mikilité poni le kaka hier parce que awa botia oyo bolingaki botia ozomona tango yo nongola tiboy ozomona ça va vous présenter mission na posa kotala yo mais ceux qui journalistes au lati mabe mbala moko bazape et puis droit à censure faut biso na biso to sala droit à censure to zelate muta sala biso moto boya sali yango to punir penza communauté peut to punir to ko pe punir to za na force to bi ke loko boto banotala te po bana na biso yo soko sepeli nango lelo oyo hein nana ba sujet belé bate belé obi biya ko somba soko tsango te buka loboko ba gakso ba komina mwamba hein orke mosaka pe ezali nyoso ezaba nini wana nyoso ezaba bimoko ya ko somba soki quantité fo bukana to ça ba sujet moko là on peut parler oyo komona ke soni ezala te parce que bana biso mutu ezange l'avenir ya bana biso l'avenir de demain c'est nos enfants alors ce tiki ba beba et vous allez passer maman Eliane vous allez be éducatrice be éducateur ya masse koyana plateau na télévision koloba c'est bien bon mais message nous ont apporté na bato be mission oyo ata lelote ata lobi wana ekotikala leki na ngai pe sonam babia ndonga auti ko kufa na mona ki na réseaux sociaux bati émission mo ya kala baswana ki na damo marga changer comportement mais comportement zaki nango vis-à-vis ya damo et rattraper yo lelo ozomona donc biso tolobaka na mboka na biso ke mukolo o ase respectaka kalese na yeza na tâche. Donc wana ozoko na ba parabole quoi. Donc mukolo se respecter faza na mwana ma tâche pour appeler ça moi c'est mon salaire ya kosokola yango. Donc cela veut dire que pour vous dire congolais faut to vana to solola. To boyite lelo politique ezokembe. Kongo ko tikala mais biso to kufa. Toyeba orienté bana biso ata to sala politique ata to kukamamboka langage un politicien ya gateke lelo na journaliste to yebite journaliste comme musicien donc barakin veut dire ah mais faut talat na nenga deux fois et tu t'adresses ya ba yuma na yo ba leki na yo ba nani OK faut kala mona kwebe kipele cravate. Bonsoir, mesdames et messieurs. Neti, vous êtes mon neti. Mamie, il est le monde non. Mamie, il est la supposition. Merci. Accoutrement na façon. Vous comprenez? Na façon qu'on l'obéit là. Mais yo journaliste au yega boy. Si j'ai dans quotidien, bazo mon des ana livre. Eh, to boité, venanga mo na nenga kati. Kati c'est quoi? Faut expliquer un peu battre. To les coins. Tato ya vanda kala. To les coins, venanga ya kati. Kati ça dit quoi? Et puis hein, venanga kundelungu, talakaka, petit namo ba beauté, donc décolleté, donc tu vas éviter, ba terme mususu fauteuil bagatoza na télévision, il y a des termes où vous utilisez na yo na baninga na yo pour vous dire que biso moko toza ba responsable ya obebisa Congo. Tout le cas responsabilité. Mutu no so pa yazali fazala na bendele onera Congo et bandi déjà na Mobutu. Ngana kundana Mobutu seko a bengisi combat ya liforemana salaka bien abwaki sali banga na monde lelo bato bayeba ali bumye ozo comprendre donc lelo oyo moto kubwaka c'est bien bon mais et baby sate tarba théâtre na biso lelo omona pena bozolanda teme na kati yo Eliane nitu la patron ko linga babwaka ona kati théâtre hayibi hey bakanga ekutu. Hey, moi était, ma mère ni tu coûte la patronne à yiba à boete. Bon pas boire les mots. Pourquoi ça ça boire? Ah yebite ka socio na ki muyibi. Mais tu n'es pas une voleuse, aux hommes yibi tous na ban aux na famille. Pour na ka pressa di banga, au boire que la moto, kota kindumba, kota muyibi, kota masanga. C'est pas bon. C'est pas bon to yeba déontologie. Fais alaka. Moi na monaka fona me la poison pour na Congo.
Zela va changer de drapeau, va changer de drapeau, mais les poisons. So bas en tout cas mukonzo ako ya mbaloyo ko toucher drapeau te toucher makamso ya nzala na transport makoma comme la drapeau mona vaninga drapeau yo moninga tiki na yeba te so ba una nini mutsuzo mona 6 étoiles mutsuzo 9 étoiles moko mutsuzo yango te to zongola drapeau na mais drapeau yeba na ngati lelo Congo zamboko ba changer de drapeau so combien de fois natala bamboka nyonso natala tozoke na kaka tala kaka mobutu wa yamba loyo o monaka bakomi na ka drapeau e sala bino nini moko banda to gouverner no nano otikili biso na drapeau fo banda ka ko toucher drapeau soko toucher drapeau esili hale okena makamususu mais non botika drapeau evanda bo changer nde batu baliaka bakene misala bo sala ba compagnie donc ba kambeze beli ya ko sala pona Congo no mon ere kokia te ngaso ngana ngai ngana bafuta nga pona koloba nga to kovanda wa 8 mois bato bozokanga bozolala donc loba suka poto sisi na biso loba suka na loba kaka avant lobela Congo futa la rétroviseur koloba ka pona koloba te Congo za mboka na biso nyonso tozaba congolais mutu moko taza na monopole ya kolinga Congo koleka yonanga adoyo nanokuna mais qu'est-ce qu'on va faire après pour eux c'est salemi mais to ko sala nini après mineval feza lo fele bana batanga ka ba uniforme donc muto mobutu akoya sima ameka ngaba moni ba mobutu na bango na kipe bango te nga mobutu okota sika o 2016 wanda oza pinga pena donki bango bazo wela mobutu bazwa mais nga mobutu 2016 boye ba ke déjà oza pire mutu na ngai donc botikela ngai za site bo longwe kuna boya nazo kemba po zo mobutu na bino comme ça yaye mutu aleka te mais mobutu ambaloyo non oyo mobutu ya siatula donc bandeko na sisi tango eza tango prochainement to sala émission na biso pour pardonner pour le mariage ezongi bolimbisanga sona lelisi mama ngani ngamingo lelisa ba mama te parce que mama botaka biso mais mama pe soki aleli c'est que zaki na maya miso na epembeni donc mama limbisanga ningi na lelisi yo boza ba mama o bobotaka biso respect fo ezalaka et pas ya ba mama donc voilà na yebisa pe bandeko bato nyonso bazozelanga na Allemagne naza koya na kolo na Aken et pas ya Place Sainte-Thérèse Jacques Lontingi bozwa one man show na ouverture ya Place Sainte-Thérèse donc président Tango monde na leli menga leli kuna ko to boya na ba serviette po ye utalukia ngwado na linga ko lela na ya ba mama mona na ki ha poto ko ebemba kisasa mona ba bengsi yete ko muto mama ali petit carré azo lela mazo sengeloko na kisasa mo mtakufi yonanga tunaka kamaradi ndeko kufi na nini meomona azo tununa kolela liliane mwana kufi na nini yango yebe to vana na bisobie mama na mona ka mona senga mai ngabi mona ndeka mikati poni ya senga mai na tala mona bi abanokanga ngabi mwana yaya mise mona kei mise mwana ngekei na manoki mana mona na tele mona ko kenini swana mais va katana kolela esprit congolais non donc na opesa mbote na Alidor Kikunga et Love Luciana na Aken tozana Maxi Bondoé Place Sainte-Thérèse zofungama le 6 na arène Jacques Lontingi na Pointe Willy Benzula na Angola nazakoya véritable mona musansala yo yebseka bambote no yangwana papiki papila na bosante Alex Mfumunsi hymne national nazakoya Angola Mamoniki na Luanda gaz toujours c'est 3 jours en Angola nazoya po total ndenge nini to chauffer masolongo nene gozala batutu na kikolo mwebake c'est tout la zoya en Angola de Mikili na Katangula bo sentir nous na na portugais faz favora como en saúde tudo bem para votar na casa empa ukamoga eza portugais yo kanza onini nazara kuna upiramento angolano donc ulanga velanga do patato donc kalate nazoya badoyi ope ba olandanga na Anelka donc équipe mobima Congo Mikili tokozala wana poto sepsabino na Angola donc ngape ndenge peti na babia kufeli ngape na ngina kufela bongo moto abana njili kombo turozute
kombo zuite po yozela so mto fait kombo ya mbalo zuite na roke na Angola natala na sala inspection akufele ndenge nini so mo epezali ngape ba bomilanga ndenge ba bomile leki na ngababia donc iloko kamusinga leki na ngababia tanga kufi tukola na inanjili bazali ye na Manda Chance na Ajani wane so baleki na ngai baselezino bato babia mwana malamu babia musoka kufi na Congo kufa kako koma mwana bien yona seka Ajani zela kako kufa oh vie na zo kemba ngabi petit zelo kufa oh koma no muta bien babia petit na ngamwa na pesi pantalon pesi pena pantalon petit lata bonzongs lobi mona kenango petit wa pantalon oh te vieux tu no beta et petit mobulu no nazo kip nazo mela sikoto nazo ka bato mwana malamu yona zo benga Ajani petit tika na yo bata Congo bazabongo kufa kaka lelo yo bon Ajani bako beta banzembo na yo bako sala tu bakonzi bako welela balelango awate balelango boye si donc na bato za mbongo bako tia oyo metala sikoyo Ajani azana musalate azo salate Ajani onsunu Ajani vrai chanteur meilleur chanteur à Congo siko bazolo bavwa na ete akufaka mona azana voix moko bongo lero yo mutazo yeba voix Ajani azate vana Ajani nzamba benga yo bongo yo komona ngana ko memila yo sango le no landa yo siko bazo kipeo te Congo baza bongo nga kipaka bango te kufa na yo kaka bolamu nene ko bima debidon 9h voilà merci balandi Congo mikili. En tout cas, bandeko surtout au botali biso lelo vraiment toi qui apporte solo makambo to semisi siatu toi qui na sujet musoro solo là bon moi quand c'est la lisinga en tout cas na ebite pose ngo na plateau ofa umela mo mukie po te anyoko linga lelo na lo basuni na mkambo ba te Yves Kabembo mo makambo ngo yango oh mutu na mutu na salinga lelo na plateau en tout cas biso ngo ambote belé ba merci belé na bika qui temps botala botali pe bosepeli ndela biso ngo tout le vendredi na kata www.congomikili.com émission pour le mariage et zongeli ba habitude nango ba bonne habitude au bozaki ke tous les vendredis so bokoti na kata Congo Mikili bomoni ba mo pour le mariage ba sujet na biso de to développer ngo eza nango kutu eza kaka pe ekotika nango kaka kozala po émission ekosi la paix. En tout cas pour les un peu merci mais quand même un réalisateur Nabiso a faire passer la publicité à service traité de décoration pour la Providence parce que Mamélia ni tout beaucoup mais ça patronne pour notre sala donc na ko aussi émission montée sans que bota la publicité à service traité et décoration la Providence des gros bisous à Diego Ngangwete. Donc on se dit à la semaine prochaine. Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse, God bless you, Nzamba nous bénisse, nous bana betubons, bye bye. Le service traiteur La Providence est là pour vous satisfaire. Adressez-vous au service traiteur et décoration La Providence avec Maman Eliane Nitu. La réussite de tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire et autres cérémonies, c'est l'affaire du service traiteur et décoration La Providence. La Providence. Maman Eliane Nitu met tout son savoir-faire à votre disposition, à votre service. Faites appel au service traiteur et décoration La Providence avec Maman Eliane Nitu, l'incontournable, l'incomparable Yémé. Sur ces, composez les 06 98 10 74 29 ou bien les 06 15 31 69 90. Mpote fête na yo e bonga, mpote cérémonie na yo e simba. Comme si c'était Bengo Pe Maman Eliane Nitu, la service traiteur et décoration La Providence. Maman Eliane Nitu, spécialiste événementiel et